Mpeve! Aïe, là c'est Boka Style Mfumu Yeyo. Mpeve hip hop spécial Bakala Nabiso. Hein? Spécial Bakala Nabiso. Hein? Bakala Nabiso, Bakulutu Nabiso, mais tout basala, ba master Nabiso, bilo tout basala, ba biso moro bilo tout au sala. Alors, lelo, Mpeve hip hop. Toyamba oza bongo kulutu na biso ya masolo ya kala ya TV ozali bongo ya 33 titenge ye to betane masolo ya bakala na biso ya mouvement hip hop pour ya yebi masolo abanda TV kala alors tozo ya mbaye to betane moi lisolo muke quoi mpeve kande tolobaki hein to ya mbi wa biso kulutu 33 titenge moto ya tongo ya TV. Hein, ya banda TV moi kala l'autre yambié to betane ka moi lisolo mukie mbote kulutu na ngai 33 titenge mbote na yo le styliste ingeta lisolo to betano kulutu ezali solo ya mouvement na biso ya hip hop solo ya rap ya kin mouvement ya hip hop ya kin yo za mutu ya kala ya TV yo yebi masolo ndenge bandaka kala na ndenge komi lelo lisolo mukie kaka oyebisa biso rap ya kala na lelo différence nini yo moni yango avant que to banda masolo mosusu. Merci. Eloko na golo ba ezaka moko tozo kende vers modernisation bandeko akala bazaki na ba difficulté makasi oyo bandeko lelo bazomona ngo penza lisusu pasi te pour lelo soki totali to remarquer que ba home studio est comme vraiment ébélé. Or à l'époque vraiment batu nyonso banda kutana et pas ya Madou Kibambe kuna pas ya Luyonema na première rue Limité donc ezaki source ya masolo ebele mais lelo ba home studio et faciliter makambo ebele donc ça veut dire que modernisation et memi biso na ba facilitation moko boy oyo ezo permettre batu lelo basala librement contrairement na ndenge ezalaki liboso. OK. Motuna mon peu sur Zaboé. Total aka une nouvelle paix. Na carte une nouvelle paix on a clip on a yo posa na carte. Effectivement. Moto zaki initiateur ya chanson ezaki nani? Alors, nzembo wana ezande place pe na iko mona que bandeko ebele baza autour ya lisolo wana. Eza nga je travaillais à l'époque na bandeko nyonso ndeka tozaka na monde ya média mais contact na nga ezaki beaucoup plus pe na bandeko ba studio na bandeko ba arrangeur tout. Mais à cette époque-là, et bandai ko salama, ndeko moko pasteur bandai ko travailler na Luyonema, ndé mutasala montage nango, ezaki na studio à Luyonema. Nga na bandai ko ya wana mingi idée ezaki vraiment ya bango et Luyonema a été beaucoup impliqué na kati ya nzembo wana pour une nouvelle paix. Et souka ika wana te to yaki pe na femme de valeur biloko ebele ezaki initiative ya bandeko na biso basangana tout autour ya Luyonema na bandeko na biso mususu oyo baza na monde ya hip hop lelo mais boule ezalaki ya kosangisa bandeko nyonso ba œuvraka na monde wana kosangisa bandeko nyonso ya média pour que to promouvoir hip hop et memaka biso pena musika et même Arabiso tina ba réception na ministère de la culture à l'époque ndeko na biso ministre de la culture ezara Christophe Muzungu ayambaka biso ayambaka bandeko nyonso donc ezalaki que ndenge lelo yo batu bazo évoluer na ba division na époque on a vision on a ezalaki bongote vision na biso ezalaki ya unité yango soko tel na kati au mona batu nyonso batia ba trace na bango na hip hop baza na kati ya clip wana au même ndeko na biso NMB Mama Bika Dilano azana kati ya clip wana parce que et bandai penda ko kende sur le plan national. C'était une idée ya ko tchabandeko ensemble pour que toi bako kende contrairement ndenge lione mabandako loba à l'époque contrairement na bandeko na biso ya ndombolo to la kisa que hip hop eza lisanga. C'était ça. OK. No laksa hip hop eza lisanga. Le morabi on a qui bit ezalaki ya soutenir d'abord mouvement hip hop. Bitouana et Koufa tezara toujours katina yo poto zana na yo. Bon, ngai bandeko nyonso bayebi ndenge na œuvraka ba ko mona pe ba koki ko lobana ndenge na bango basali commentaire na mutu azali libre ya sa commentaire na ye mais nazalaka toujours pour l'unité. Nazalaka toujours pour na unité na makambo nyonso tosalaka. Eza na tina moko te to évoluer en ordre dispersé. Pour soki totali bandeko oyo
bainspira biso omona ke bazalaki bato ya unité soki otali na monde ya hip-hop par exemple soki otali bato ya libanda oyo bainspira biso mpe na kati awa okomona ke baza bato ya lisanga soki olandi bandeko mingi oyo baevraka na monde ya hip-hop lelo omona ke sans compter les avoirs oyo ekomi kodivise biso lelo parce que moto azwi boye azwi boye azwi boye bozwi ezokabola biso mais omona ke le savoir contrairement aux avoirs le savoir eza kovéhicule message mosusu omonaki bango nyonso baza na boyebi ya monde wana baza na boyebi ya musique wana e baza koœuvre mpo na unité ndenge biso tozalaka kosala yango depuis kala e toza kocontinue yango nasengaka nzambe apesa biso makasi mpo tocontinue lisusu kaka na même logique parce que difficulté mosusu eyaka kaka mpo na libumu Okay. Difficulté mosusu eyaka kaka mpo na nzala nzala ekoki kopesa ona ekoki komema ona makambo ebele nakondanaka mutu te ngai mais nalukaka kaka koexplike ke soki tokangi nzala tokokaba bokulutu te soki tokangi nzala tokobunga nzela oyo toza na baobjectif ya kokendele te e soki tokangi nzala lisanga na biso ekokambwana te ekopanzana te ingeta ibobo tozongi lisusu na moto na moko eza wana oyo totira kaka na bamaloba na yo apport oyo ya hip-hop ya mouvement hip-hop na miziki ya Congo to na politique ya Congo omona yango ndeni bon vous savez tozokenda yango na aspect style mais soki totikali nango na aspect ya définition nango explication nango normale la musique adoucit les mœurs ekoki jamais kodiviser biso ezali kaka kounir biso biso na kimutu na biso nde toza kokotisa bamaloba mosusu oyo ekomi kolakisa ke no ngai na banda liboso na ye ndeko na ngai kozala mutu ya liboso eza kokoma te mutu oyo pakoma ti lelo tomona ye te nanu mpe akoma te eloko eza mabe na kati eza kaka ke tokotisi na mutu bozwi nga naleki nani nga naleki nani yango kaka nde ekoki koyela biso mwa badivergence mais en terme clair soki meme bandeko oyo bazalaka na concert oyo ebetamaka na 7e rue Limete na place commerciale bazali bakomona ke tout le monde était lisanga pashabai bandeko nyonso nani tout le monde au Lexus légal biso nyonso tozalaka lisanga parce que biso tozalaki pe toza obligé ya koaccompagner culture ya mboka na biso quand je dis biso bapanzi sango à l'époque soki botali na baimage wana bokomona bandeko na biso baanakel bokomona tonto Jaco d'amour bokomona lolo milolo toza ebele oyo biso bapanzi sango toza appelé pe obligé à continuer à véhiculer la bonne image une bonne image ya culture ya mboka na biso donc yango wana nde ozala eloko oyo biso tokokendaka tokozalaka tokotambolaka nango pour que continuité ya makambo ya mboka na biso ezala malamu mais tosengaka kaka na bandeko nyonso mwa goigoy ekokotela bango bayeba ke eza na place te eza mpe na ntina te ingeta ibobo moi motuna mosusu ezali avant baélection awawa mpo nga alobaka bosolo quoi président na biso raïs asa 18 ans na pouvoir esengaki bamouvement ebele lamukaki balusha baartiste rapper mpe ebele bayembaki banzembo moko boye mpo na soutien ya repousse ke bapoliticien na biso bamema biso vers baélection mpo tozwa changement ya moto mosusu oyo na ebonga tomonaka toujours baartiste rapper nde bamipesaka na mambo makasi nde bayembaka makasi balamusaka mingi makanisi ya bilenge ebele mpona kotelema mpona kobundela mboka na kotala mpe komona est ce que gouvernement ezwaka vraiment mouvement hip-hop na esika nango vraiment to bamona yango nde bana mo baosakana na mo baotika na bango non il faut tenir compte ya réalité moko na politique de base il faut bayeba ministère nini baza koappartenir
eza ministère ya culture. Il faut que nous fonctionnement ya ministère ya culture wana. Est-ce qu'il y a un budget? Soko lobi bazo bundela. Bon, bazo bundela. Effectivement, ndenge na uta ekoloba que ba studio d'enregistrement est comment éparpillé partout. Est-ce que bazo kota studio financé par le gouvernement? Est-ce que bazo ya pour que bazo soutien mon gouvernement pour basala nzembo moko oyo ekolobisa bango makambo baza nango besoin ya koloba? Ou bien zaka ba studio moko clandestin nzembo moko oyo ko bimata mso commission de censure et censurer yango ou bien elo mo ndenge wana. Donc le mieux à faire c'est lequel? Le mieux à faire ngai ndenge na monelaka. Ça c'est ma vision, ça n'engage que moi. Le mieux à faire ezali bandeko toyeba c'est quoi le Congo? Toyeba qui nous sommes au Congo. Total la te soki ba politique ba ko apporter biso nini. Toyeba na kwen na biso place tozali ngai 33 Chitenge na ko apporter nini pour na développement ya Congo na ngai. Donc na ozwa na Congo ya ngai. Na mona ngo ya mokonzi ya mboka te. Na mona ngona nu ya ngai. Eloko nini nga na ngo ya nango pour na avancement ya mboka na ngai. C'est ça le premier point. Alors, soki batsalita msumboka ya nzembo ya mboka pour na ko interpeller banini. Vous savez, nous autres en dans 3 étapes. Tous en corps, tous en âme, tous en esprit. Esprit est un sentimenté. Mais âme est influencé na sentiment. Ceux qui ont la tendance à donner et toucher déjà âme na yo. Et comme même corps na yo na tendance wana parce que l'âme est déjà infectée, affectée. C'est pourquoi mon arabande comme sousou azoyemba nae, c'est vrai. Mais azoyemba pour conscientiser dans le sens contraire, dans le sens yambeli. Or, c'est un langage ou un message que moi, personnellement, je ne véhiculerai jamais. Le colo mbeli. Moi, détail non. Kopanza, kopasola, kokabola. C'est un très mauvais langage pour Namboka Nabiso Congo. Nous parlons de la démocratie, Lélo. Oui, oui. Mais tout ça, en face, il y a un pays où ça a plus de 100 ans de démocratie. Donc, notre jeune démocratie, et on a besoin de la consolider. Et on a besoin de division. Si tu se comporter, le bateau, ça a déjà 100 ans de démocratie. C'est que tu as une erreur. C'est que tu es bien dans l'auto, ça. C'est que tu es bien dans l'auto, Lukate. Notre jeune démocratie, ils en ont besoin. Il y a moi moto, moi maï. Moi moto, moi maï. Et on a besoin de maya moto. Maya malili, te. Tu en as besoin de moi, les sangawana. Kokende gauche, droite et ça la biso bien. Parce que koyemba, mutu nyonso koyemba. Mais ozoyemba nini. C'est ça le problème avec le Congo. Ah oui, hein? Ozoyemba nini. Ozo véhiculer message nini. C'est juste ça. Ozoyemba nini. Okuluta lobia. Koyemba za bien. Mozoyemba nini. En tout cas, to sepeli mingi. Merci. Ya yoka kulutu na biso 33 Chitenge. Wa beti vraiment masolo oyoyo. Nabi bandeko belé ba capter pe ba obongisa. Mpeve nabi te kulutu. Roki de boete vraiment. Ah, bon. Donc nabi moi ba dédicace ko zangate. Non, bato ya yo, to na artiste rappeur ya kala. Oyo yebi o ba meke pe kotika biso lelo. Nabi bango nyonso na ba oyo ya lelo. Nazo féliciter bango, nazo féliciter musala bazo sala et nazo senga kaka eloko moko. Na lisanga tokolonga na bokabwani tokozala ba perdant. Donc basala art. C'est vrai, mais batala pe flèche retour. Bosala art, botala pe flèche retour. Ozo sala art et émanciper yo et émanciper environnement na yo. Et retour nango pe ezala bénéfique pour na yo, pour na environnement na yo et pour na batu nyonso bazolanda yo. Na pesi mbote na sepeli pe na bandeko nyonso balandi biso et na pesi mbote na bayeba ngai nyonso o ba ko reconnaître ngai na ba ba reconnaître ngai te. Na pesi bino mbote mingi mais tozaka kaka pour na ko soigner image ya Congo. Même nzoto na biso to sukolaka yango chaque jour. To sukola yango te po soki neni te, to sukola yango penda po ezwi salite. Bongo Congo. To sukolango te, to sukolango. Congo to sukolango kaka na banzembo ya kitoko. Tika na pesa mote na honorable Jean-Jacques Mamba. Kulutu nanga o wanjo linga lokolo lopaka mama
Jackie Odia, na pesi wa mbote belé depuis Canada. Faya Mapuya, Losako na yo, pourquoi pas Kulutu na ngai Pitou Bageya, Pitou Bageya, mon KTV la tongo, père spirituel na ngai, papa Nzuzi Nkroya, Neki Ngombi. Mfumu na ngai Krofo, ololela moi trop, salamango, yango papa Gama, yango nako Axel Kayongo, Mbutanga Mavinga, coup d'avantage, otaki ololela moi trop, yango wana bon to landaka clip ya nouvelle paix poto krabona quoi. Hingeta. Debout Congolais, RDC. V'là le temps de faire un vœu, v'là le temps de se rendre heureux, chasser ces esprits ennuyeux, venus troubler la terre de nos aïeux. Une nouvelle paix. Pour l'amour du Congo, je ne tairai point. Nous voulons une vraie paix dans ce pays, pas moins. Pouvoir circuler tranquille sans s'inquiéter, aller à l'école et surtout de tous se sentir aimé. Paix en RDC. Une nouvelle paix contre l'ancienne guerre. Voici le souhait pour reconstruire nos terres. On ne s'adresse pas à un mur mais à celui qui a un cœur. La RDC a donc cherché la merde. Quand il y a la paix, ils veulent que ça pète. Susasi la chini, chini chini, engaiji zako, Kongomani, ziba imeisha, Kongomani, jenga, acha ujinga. Kuifueni kulibabos, tukuna na ngemba peto mozu ya muleno mambi ye masasi peto boss. Omwingi cheto yenda kokutwala, lutala kokunkwenda la DRC. Larmes dans les mains, les larmes dans les yeux pour nos vieux qui sont morts. Quelle triste réalité, roman pour l'avenir de demain. Que de la haine dans nos cœurs, que des cadavres de morts en centaines. Le peuple en a marre des peines et souffrances malsaines. Just like a man gotta talk about human right. Fight for peace and make sure base and peace. We gotta unite, African hip hop for peace. Fight for peace. RDC 960, indépendance, l'époque des héros. 1965, 32 ans de dictature pour une autre en 97 2001, attitude de marbre au palais de marbre. 2005 x 06, le 1 plus 4 ça craint. Ozana Michio, Ozana Minano, Olembe, Seke Mono Komi Yeke Yeke. Arrêtons la guerre, tous ces crimes cruels. Oh, dis stop. Père éternel, écoute cette prière, ce chant de paix. Le peuple se meurt, c'est le bordel. Afrique à fond dans la merde demeure. Bang bang, les coups de flingue me rendent dingue. Dans ton blague futur, faut pas cracher dessus, blague frère. Faut s'en faire, éviter de voir des trucs tragiques, des gosses militaires. Évitant que le crap bouge pas son plein. En étant qu'à l'RDC crappera sur un tremplin. Vrai, sincère, parcelle d'en peu se servent à l'heure où la masse croupit dans la misère. Le temps passé, ses intérêts égoïstes au profit de la masse monte dans mon terrain. Prêt à trahir le peuple, combien de gens on se met à haïr, à dreamer, à rimer, pour arriver à vivre en paix, à l'aise, à avoir de paix. Seigneur, Christ Seigneur, de cœur brisé, mépriser la haine qu'on ne saura plus maîtriser. Qui sait, le nom de femmes, des gosses sur haine, l'arme se refrain pour nos frères martyrisés. Mwana yako bobo, ngise sikoso baby sa, salana kimia. Everything we want to rebuild our own country. Une nouvelle paix, paix en enfer, paix sans nos âmes, que c'est une flamme, et que règne le
chimela kaka ale masila yaka mwana moke. Faut nous percer, pas na RDC, oh yeah. Faut qu'on s'organise pour mieux progresser. Pas trouble latina, c'est insensé, faut tout cesser. L'union fait la force ensemble, tout quoi passer. Bazooka ni Florent frappe une petite carte d'attentat. Une nouvelle paix. Pour pas tant de haine, pour pas tant de peine, on a assez pleuré. Une nouvelle paix. Abon kimamia, ozala na kimia. Pour une nouvelle paix. Mena Congo boso, tujisanga hii, tulochitu chimwe. Une nouvelle paix. Wajitalala.